Bote na bino bokota kota na Ariette Kilumbu Shembo TV ezibomi abonné bokoza ba histoire kitoko na kolamba pe kitoko. Tozana histoire moko alikama mwana moko a Bruxelles apisaki lisulu na ye. Mwana Bruxelles nazaki na camarade na ye. Azaki mwasi azanga mobali femme single. Moninga na yele copie ya mobali Afrique. Bi na nina ndeko na ngai abala yo. Nzoka nde mobali abanda kosala makasi nyonso ke po ndeko na koma na poto. Nde siko ayeba pe ndeko na ngwana azaki wapi na Afrique na Botswana asi abala azana bana 6. Ayeli mwasi na copie ti mwasi na ndimi. Babandi ko beta masolo baso na ba WhatsApp ba Facebook bazolove amour na bango. Ekomi na tango mwasi pe abimi na Bruxelles akiko bana mobali basali servie les religieuses makambo nyonso. Mwasi azongi poto atiki mobali na Botswana. Tango azaki na Botswana kuna mwasi wana ya mwasi ya mobali wana bandoko ya tina hotel kuna. Mobali na se expliquer ke eza copie yo ndima kaka kozana motema pasi te yebaka kaka ezaka bonheur na biso yoko yaka na poto na bana soki nga na ki. Esili wana azongi poto démarche ti mobali akomi mobali bandi kosala musala ti zoka ndi mobali tanga osala musala respecta ki copie na ye basaki na mwasi na ye. Abengisi mwasi na ye abengisi bana na ye. Ekomi siko mobali akomo abisi mwasi na o abengisaki na Bruxelles alobiki ngai ne pas passer place na kende kosala kana ville. Sikoyo na ville mususu ifona saka une semaine koto. Zonga ndi mobali azokende kofana ke pa mwasi na ye wa utaka Botswana wana. Boko musupe kaka moninga na lukela ke mwasi ndeko ne wana lukela ki ndeko na mobali azaki camarade ya mwasi wana. Abitoke na ville moko kozwa biloko mwasi moko ayena biloko angwazo. Koko makuna ayebaki bien ke ndeko na fanda kakuna. Ezaka kabakende boy mama nzambe pala la kate mwasi abaluka sima banako baluka bamoni oneti mobali na ngata abengi kombo asutuki yo ndeke nini ozali aleki na yo akomi awo leki na akomi oyebisi ngai te me olobi oza na vie mosusu osala mosala oyokosani mpe na kutu so na leki na yo mwana moko mwasi wana tumbuki yo mosusu wana mwasi ya mobali wana Botswana ya Afrique abi oyebaka te tobetaka nde kope nga nde mwasi na libala abanda kokosaka yo nga nde mwasi na libala mwasi na libala mère de mère bala mwasi na tanga yoki akoyi na se bala moko azoloba lisusu te donc akoyi na émotion bayi ko benga ambulance wana akene hôpital koke na hôpital après 1 heure de temps à la moki camarade na komo expliquer okoya ki boy na boy camarade siko motema ezo simba te docteur alobi azabi azonga na ndako bazongi na ndako camarade na singe bolimbisa bi omoni na yebaki azande ko na ngai abandolo kanzela poto na yebaki azaki na mwasi na bana na seka kwa koma poto limbisanga oye komo le mwasi atanga okinonga na siliki abengani mwasi wana abi osko bobenga police bengi bana na ye abete bana iso ababi moninga ndoki yango ne baningi foko yebaka moninga nini kopona moninga ni okopona peso kozoke no kobala na Afrique fo ba village ya mobali wana otuna bazinga na ye mobali azaka maria azaka ndenge ni kokene teka pona bikenda kenda po moninga na yo nde ayeli yo cop esi histoire esukiana mwasana ko abengani camarade ne moninga yaki kobondela aboy kolimbisa mobali wana bokota na Ariette Kilumbu Shembo TV ezu bokuta masolo na ya kolamba ekozala na kati mbote na papi bola na Nadine bola bambote bana Suisse nyonso bana Irlande nyonso botalaka ngai pe bokomantaka vie les news papa nani vie les news kaka yo papa zo mabiala bambote na mobala suba 2 fois pembe Didier Masuk bambote na bino ba suite numéro 2 ko yela